nyata mafimbu na matete wana bénéfice ne le rotin bele pe baliaga baba kampa baliaga mbongo ya mama Olive basa campagne te babunda na campagne te babunda makambo ya nini te menga penya na betama oyo ke yamba kabila papa kabila ba auta tournage na zonga ndako ba ine bakalanga ba 0 kota matete apesa bango 3000 francs balobi Kenya 3000 francs yo artiste ya video lo yo pesa biso 3000 il faut pesa biso $50 ngamo ko na poche na zaigi shoki na ba $10 $50 no julango wapi mususu aya abeta ngambata bodon chance que la yeba moi ko barre moi likofi na barre ngo na kimi ndeko mususu alobi yo yebi ete malgré toi mbouye ye mais ko beta ye bongo o abimisa ayebi si bango ngai na fandi na kisensu mais kisensu nga fandi nana kinchokumona donc musika dona pembeni ga donc côté ya munga fula ba Congo ona musika esenga dona luka na zo moto ti kuna na nyateli suma koloti ko kita kuna donc esenga donc mbongo na ngana zana ngoka yango alevi ça va o kene na yo me otikela biso téléphone amone ke nana choite donc baya bamela masanga banini baba diamba wana makasi na ba oya kubenda wana do amone ke sona na forcer ba robo mangape a po ya baza kintsako matete wana soki ke batiki yo seko sololi bien to nzambe alingi yo kaka moi na joie téléphone alobi bopesa nga ta sim kinya j'ai bango téléphone apesi bango ba je pe 3000 ana na bandi koya na ye na yona na okuta na père mon boye azala côté biso tozala liboso kisensu côté ya d'état côté mort côté na ye na kar azomata na bengi père ana côté singa ayo kotika nga mwa liboso après o basala ba campagne ya président ancien président papa na biso Joseph Kabila nga pe na zana kati nga pe na betama na matete na betama peti na banga monga mais na bénéficia na ngote nga na bénéficia tinda ba bengisa ba artiste ba kende koza ba camion ba mbongo nga zo donc nga zalo kwa étiquette mon bodon na zalo kwa na koloba nini mbwa areka ngambolo ko akangi nyama na zamba yena nyama bazo balambi nyama wana mbwa zotala na ye ata mukopo wabwa kile muko eza na passe mwako beta nga to souffrir na vie na goluka mbongo ma konanga aria show bambote vraiment na Belgique wana ne peut-être ndena mona ki peut-être yene mutakoti sala bani mais bato tuba nandeng ba artiste musunde bakinda pa mama Olive ba liaga banini elingeza penga kombo na ngape esenga ipendeza la pena 4 mais na bénéfice na ngo elokote o kende tournage moboe ba peso 3000 nga mutu nazala mo bonana na banga mona zi moto bana banga moyo ti bandal je repenser à muteme suge il faut lo bakaka marié ou occupé père d'une famille je ne sais pas yankela yanga nana balite mais akobala kaka oza quand même na mwana to bana mais nana balite mais oza na bana to mwana je pense
na balité bon soko moni problème nanga eza ko bala oui mais est-ce que oza papa oza na mwana to pana na âge nanga na roza ka papa âge nini yozo betela tolo nkele yanga. Est-ce que toi tu peux avoir 20 ans tel que tu es là roza peine à 20 ans dans ans nana âge nyonso moi salon taille so tenga peine à taille ya bano ba 10 ans no naza ba 8 ans naza ya ba 15 ans peine naza 20 ans peine 30 ans peine naza 40 ans peine nazali donc naza salon taille voilà Nzambe Nzambe asungankela baninga nanga oyo tobotamaki na bango bakola baninga nanga oyo totangaki na bango bazwa misala kaka ngayo nazonga kaka lokola mwana moke kaka ngayo nawelela biloko na bana mike Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple et on est né là. You do. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Mbote na biso. Nga nazali docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue na Belgique et surtout na Congo RDC na biso à travers structure TVC médicale. Mbote na bino nyonso bozolanda biso nazali madame Tatete Violette, infirmière spécialisée en soins des plaies na TVC médicale, nazali pe directrice ya TVC médicale. Docteur Tatete essaie expliquer une ba vidéo mususu pona makamba bengaka mbasu. Biso na TVC médicale to créa hôpital ba bengaka spécialisé en soins des plaies. Ça veut dire quoi? Tous un service avec un général, tous un neurologie, gynécologie, maternité, pédiatrie, radiologie, laboratoire et ça vraiment bien équipé. Na ba primo ko ya mukie. Ce que vous voyez pas na biso, tous un ba produit au tarapoto, auto utiliser à la mikila pour ba machine. Ce qui docteur Tatete na équipe na ba sali diagnostic, ba traiter cause, na ko rappeler les sous-souké. Ba mbasu mingi o ebimara batna kishasa ou bien na mikili ebele, ezalaka souvent lié à un problème à tuyau. Il faut d'abord reconnaître les causes. Ce qui cause est connu, peu importe origine à pota, la TVC médicale te rejoint en charge. C'est pour cela que en tant que chirurgien vasculaire, n'a ramené na Congo la technique chirurgicale minimale invasive au ESO soigné. Ba médecin na TVC médicale, 77 avenue Kenge na Ngiringiri. Baza formé pour reposer le diagnostic, pour soigner tout et puis ngamoro na na opéraka. Baza na appareil net bozomona donc na royebi sabino à travers média oyo bolo bali sous-souté que ba informa ki binoté. Donc ce que na mutu o abela raba pota ezo kaukate ezo silate bo ke n'est pas ba tradi praticien te bo memaye na TVC médical na 77 avenue Kenge entre Asosa et Chaba na commune Ngiringiri wala ndi ba kopesa bino solution na ba batali ba pota na bino. Merci beaucoup pour votre attention na bino. Donc boyebi très bien maintenant ce que ça veut dire mbasu ba bois que la ramototé ezali maladie. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements.
et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. C'est là que Fernando Steele, en tant que coach, j'avais jugé bon d'améliorer encore, de donner à notre client cette excellence, cette propreté, et puis de se rapprocher pour voir tout ce qui peut être comme problème, des cuir cheveliers à cause des défrisages, à cause des colorations, à cause des soins, à cause de maladies, à cause de médicaments. Et bien, nous, on est là, on est mis placé pour regarder et puis faire l'expertise de cuir chevelier et puis vous canaliser sur des produits qui pourront encore vous aider à récupérer vos cheveux. Donc on est soumis là à Toulouse, on est à Toulouse, donc au centre commercial de Saint-Georges, juste pas trop loin du magasin de Lacoste. Donc nos habitués, je sais très bien qu'ils vont nous localiser facilement. Et puis après, le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour arriver à nous appeler si vous n'avez pas vraiment avec le confinement, vous avez du mal à se déplacer. Le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour que vous appelez et on pourra aussi vous conseiller à distance pour vous donner un peu quelques menus qui pourra faire de façon que nos cheveux soient à bonne santé. Mais pour la penda idéologie, il y a ceux qui ont salon à biso et à la éducation et à je veux dire que la coiffure est liée avec la santé et puis tout ce qu'on fait malheureusement dans la coiffure afro, il y a beaucoup de produits qui sont transmissibles. Voilà. Bonjour, un grand merci à tous nos fidèles abonnés, vous qui êtes branchés et concentrés en ces moments en train de nous regarder là où vous êtes à travers votre chaîne Elengi ya Congo Télévision avec cette très belle émission à la recherche des artistes qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié. Ndekaraneb Sarabino qu'appelle moi Mister Torkos Petit mais Coston Netskar film à Kontakite. Donc voilà, je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant remercier toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Pourquoi pas de dire un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Lui c'est Jospi Diongue, le seigneur des images. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Tracy Mbelenga Pro Image, le patron de cette chaîne, l'homme selon le cœur de Mama Glody Diasuka. Un grand merci aussi à my partenaire 100% Cano, phrase correcte SN de Jésus, Sandra Mouille de Jésus. Un grand merci aussi à Bandeko tout pour soutenir la émission à la recherche des artistes. Ils allons présenter toujours chez moi Vini Mbouya, l'inspiré dédié. Donc voilà, aujourd'hui quand vous êtes en train de remarquer que je ne suis pas à la maison, je suis dans la commune des Banda, les pailles Owapinae Kukutanana, Moko Yaba artiste, Nabiso comédien, Batu Oyope, c'est qui sera Bandeko Ballon, la rapé, stress, Oyope, Salara Batu bien. Tu es au Kangé Bongo dans tournage parce que avant de mais tu es au Kangae pendant des bons na tournage, lui c'est Nkela Yangani. Donc un grand merci aussi à mon vieux King Forêt Mani Masala, les grands jonctionneurs de Paris, Pembe na Mokonji, Fachi Béton. Merci na Bandeko Tubo Benga Biso pour na ba remarque, ba suggestion, ba conseil. Oezali Boko Salara Kemosala et Kende Liboso. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Elengi ya Congo Télévision. Donc Jospi Diongue, je ne sais pas si vous pouvez copier sa chance pour que tout solo là, avec la personne qui est à côté de moi, lui c'est Nkela Yangani. Nkela, bonne santé. Santé kitoko vraiment ngolo nzambe. Bendiga ba charisme. Non, ndenga nangana zala. On est en direct de Elengi ya Congo Télévision avec cette émission à la recherche des artistes. Il y a pas mal de gens qui nous suivent en ces moments partout dans le monde entier. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bateau tout basi opportunité au talao lelo na première fois na bango, ba mona yo na Elengi ya Congo Télévision. Tu peux leur dire quoi?
sepeli ya liboso na sepeli na bandeko misusu na bazwa tant kolanda nga na émission te. C'est la première fois balanda nga mpenza na nyonso ezoleka donc oyo bamonaki nkele alobi mabe ataka moi remarque esala un peu bien. Voilà. Nkele yangani c'est ouais. Nga za ya bango mpe baza ya ngai. Yeah. Voilà. Nkele yangani cette émission c'est à la recherche des artistes. Voilà pourquoi tu es Golugayo. Si place aux alaki na tournage, na bandal pour que tu me karobeta na ma solo. Moi je te connais, je sais bien qui est Nkele yangani. Mais à pétam sous na mon amour a 10 ans, mon amour a 12 ans, 13 ans, 14 ans, peut-être. Ayebi pete qui est Kelaya ngani. Est-ce que koi koyebi sana bande komi sope bazora tempêter au tala théâtre le loba coûter une opportunité à Rolandayo à travers émission à la recherche des artistes qui est Kelaya ngani. Donc Kelaya ngani azanani. Ya Kelaya ngani aza artiste comédien. Artiste comédien. Au jour on a groupe nini on a ratsakin. Ya anakin zana tout vient d'aider ya Papa vit de loin, Charlie Nongi. Papa na Seve Nongi, Jubilé Nongi, Laga Nongi, les Gauches Nongi, Onesha Nongi, Samuel Nongi. Donc, azana groupe na. Voilà, Kelengani explique-nous un peu parce que dans certains que Botama Mbalamora Boye ou comment Kelengani. C'est-à-dire que tu as un parcours au Yoleka Kinango pour que le loco m'appembeni à présent vie de loin. Ça a été comment? Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui comme artiste et comédien? Nani a pesa yo posa wana tu loko ni sala que pour que le loco la yangani au comme artiste et comédien. Oui, ça ba artiste congolais ya biso batu ba pesanga posa ko sala théâtre ba ancien na biso ba président na biso vie de loin, président Nabissé Saï, président Nabissé Sobé, jouer de l'ombre, leader Nabissé Wana, donc bébé santé, donc on est fait ça à petit au théâtre. So idole na yo pendant na théâtre. Zala nani, au peno fando bando talobita nga mankele nga na bulu na ko malwa jo. Tenga mana sa théâtre pour na jo. Nga pena donc bon ça succès pour na jo. Idole na yo na théâtre. C'est qui? Ouais, on a vraiment un multicolore, partout. Là, c'est mon sous roman à qui a joué bébé. Bien Pampers. Là, c'est mon sous roman à qui a bimina cercle. Là, c'est mon sous qui a zolé là. Ah, n'a évité ce que n'a pas collé. Ce que va nous retirer la rabodon. Na zalagana idole. Il y a presque un artiste nyonso babanda boulot liboso na ngai. Quel engani expliquez biso pendant namuke. Yo kutana président ouais. On kota en anglais mais non. Moi français, moi trop. Parler. Na yo speak. Moi français à moi trop quel engani. Na lobi boy expliquez biso muke comment est-ce que kutana président vie de loin. Et ça à travers nani. Je ne sais pas. Ah oui, il y a Charlie Videlo, il y a travers il y a Moutouté, mais il y a qui volonté n'angamoko, courage n'angamoko. Avant il n'y a pas président Videlo. Nazalena na groupe ya musée comme la vérité, c'est quand ça vraiment. Bambo te belé, na tourné on a 2010, 2011. Après 2012, 2013, à voyager à Kiangola. Tawana, na banda qui continue à chic. Tant où chic essayer de s'élaborer. Na bête ma tourne na plateau, bateke bakota bakwamutu. Bakota babiangala na mata penati bakota ya mabenga. Na kenda bayolo ba mimbiemba ba panu cité ba panu pai. Beta pendant bateau qu'on a après on a des temps na sala moi quelques mois 3 mois 4 mois cause on a 2014 et quand 2013 2014 cause on a na si na bandi classe tant na si classe 2015 ndé ya ngonde na équipe na tout vient de Dieu tant na tout vient de Dieu ça te que yo mutamema kinga
na groupe tout vient de Dieu donc kutamimanga azaki te zaike courage nanga moko comme si pe na bando se pe akara il faut na continuer à nanga tant na yepe na tout vient de Dieu ba chef na yako kuta ba yambinga pe à l'aise ba gogan suprême ba mobiki si ba chef maviokele bandiko mususu wana Dolonga maintenant a parlé tant pour se renseigner aux adresses côté président vidéo la répétaka au Kepe au monde na répétition. Ya. Tant na comme na répétition na participer demande bandimena bango mais pona banda boulot ezala mo un peu problème oya bozongo ye ozongi donc. Ti ye mo sumo sosaye boye kokutanga wa benyo ndenge ni kirikuwa bien président. Ndenge président na ya musée aza bien ngalobi we aza bien mais aza na ngola bongo groupe ayebisi groupe de ese yamo abomane groupe de yamona na mabendana atuninga bongo yo siko sala pana ngalobi no ngana yeko kota demand donc banda kalande na mona kayo awa de kota de demand ngalobi we siko eze ozela ngalobi ta na zela tene ba seki ba yebisi nga ifo bashombelanga teni mais na yaka kaka bayebisa nga kana zela tanga yoki bonga ke kuna na bureau alobeli bango bayebisi nga ke jeudi bongo ya o banda répétition tanga na ke mardi nango ezalaka jeudi ay bayebisa nga mardi toujours tanga na ke comme sikoyo mercredi nango wana donc mercredi babenga tournage première pièce ezaki ya complexe on a joué kinke na bana joué na kati ya cercueil ankela yangani elela mbala moko wana donc makambo. Donc si on a habité bateau bandé ko ebisa yo zela ba lelo teni ezala ki une façon bandé ko finayo to ba comprendre que oye na mo pepe moko boye tondeni parce que ton yé mon président ya ki a tuni o expliquer après ebiso mbala moko ya répétition banda répétition pas que ko gangela bango je ne sais pas yo mona yonde ni moi mon tema mabe ya bateau kutaki tonde ba misusu ndeti ba collègue musu ba banda ko fina na bango mais mususu ba chef mususu banda otala est-ce que petango surtout juillet est-ce que banda koya ou bien yeka ka collection na yeka tipo tena na banda ba misu ba yebi so ba quotidien na ba internet ba comme complexe vie de loin ba mona donc azaena vraiment na moi muke ndeti ba chef ma vieke ba no mona akokana yeteka okima yango peut-être nde babanda osala bon. Voilà tant yo kenda ikuna koluka boulot na époque wana ozaki na ba âge ni po bango ba mona yo mona muke parce que zara na même taille je pense ozaki na ba âge ça ne on segana na dai ba 1m15 ba 1m15 mais lelo siko na koma na ba 1m32 donc na poussani lisusu. Mais quand on t'aime, on t'en a mettre tendance quand même, parce que télévision, ça radio, t'inquiète. Les magasins que l'obana ne sera artiste musicien. Et l'obagen que la longue est lamba totale. Même pas au long et lamba pour tout le monde a la taille parce que 1 mètre ce qui 32. Est-ce que monta 1 mètre 32? Bamona nga de na ba TV na tambola. Bongo na TV na zaga toujours ya kofanda. Tele magapeti. Yeah. Kila uzamona commune nini? Kela yanga nama banga moi to banga nzambe nanzala kisenso pa ba vice gouverneur au tuko longwa ne rombu mbungu ba igebina file ya ba mama kalunga ya ba papa José Nzita ya ba artiste baze bele ba bimina banga moi yo mona nos arrêts ni kela yanga ngana zalaga presque colonial suponga na artiste naza muluba naza mudinga naza munyanga naza
Muyombe naza mutetela donc ekolo nyonso kongonga nazali mais ekolo ya papa na biso na mama na biso baza badinga. Voilà, il y a pas mal de gens qui nous regardent en ce moment, partout dans le monde entier. Est-ce que bato bazal rappel na posa bayeba soki ke la yangani aza marié aujourd'hui ba koki ko opportunité royeba si vous allez marié ou occupé père d'une famille, je ne sais pas. Yankela yangani nana balite mais akobala kaka. Oza quand même na mwana to bana et tout. Mais nana balite. Mais oza na bana tout mwana je pense. Na balite bo soko moni ke problème nanga eza ko bala oui mais est-ce que oza papa oza na mwana to bana na âge nanga na oza ka papa âge nini yozo betela tolo nkele yanga. Est-ce que toi tu peux avoir 20 ans tel que tu es là cause à peine à 20 ans d'oza na âge nyos mo salon taille so tenga pena taille ya bano ba 10 ans no naza ba 8 ans naza ya ba 15 ans naza 20 ans 30 ans naza 40 ans nazali donc naza salon taille. Voilà, le premier jour yo passé à la télévision au salle théâtre. Tant où tu as un groupe les kakiwana ba bomiango et pas président vu de loin ba tio na théâtre pour les qui na télévision. Quand tu passais dans Nzela, on comprend que ba to ba moni impression les ala rendre ça la rendre na quartier comme la yenkeleng ngani pour les qui na TV, je ne sais pas. Les ala rendre. Non, ndetinga wana première fois na les gana. Oui, première fois les gana TV na groupe ya président vu de loin. Na groupe ya président vu de loin donc nazalé déjà nazalé déjà donc na maîtriser des gens. Pourtant côté nazala qui pas il y a musée combo des jeux nazala qui mais comme nazala qui na niveau ya Kinshasa Brazzaville. Donc nazala qui est le roi joueur il y a le roi joueur à Bettina Vita mais baté qui est abeta na Real Madrid banini déjà dia na maîtrise ya nini ya kobeta déjà premier jour tango na tourné les gars qui na TV jour un peu comme si biso peut vous aller peine na courante mais nga tango lobi na ngona bimbo bato balo comme va vide loin comme ça va na komi siko komona de na ba mamero mususu ya ba Angola mamero mususu mutali boso benganga na e pas président de l'Ouest la non na France bo comme nani mutabanda bo ka emi Redia Miss Jean Silous moi Jean Silous abenga. Après na yo mona lisusu maman Albertine Kalambote abenga après na mona pena mama mero ya France na moni ya Londres na moni do après na yo mona lisusu papa Hermelance Kwaso papa na Elikia Kwaso ya maman Patricia Kwaso abenga. En tout cas, je ne n'a pas ya Charlie vie de loin. Je ne pas vie de loin. En tout cas, c'est courage. Bundagaka. Après, moi, mais Afrique, plus de ça, descend. Matin, on Gabon, Cameroun, wapi. C'est des abonnés qui national. Na commission internationale. Il y a un peu moins considération bah mon accord pango. Ya. Et après wana tu as la publicité mon bona Karine Mokonzi la baronne et c'est ça vraiment bambote yeli sous donc tant que ça publicité na ngai ya Charles vie de loin Karine Mokonzi la baronne. Puis voilà les choses matisinga on t'a na anglais mo boy I'm thinking wow how are you my father
ye lisusu ntango ye wana na ye lisusu président Awilo Longomba ya mama Paradis esika aza vraiment bambote aye kobwaka nga na kwanga pamba mpe na ye oleka na clip comme siko nini après siko na ye siko système ya bagagi bafilme ya bainternet ya YouTube. Quel est ngani na biloko tu yo sala ba publicité joie au tournant la Karine Mokonzi la baronne retourner na président Awilo Longomba, est-ce que on se retrouve à peine yango ba revenir na ngo pezala ya malamu ya poso na lobi ke na joie quitter ata mukesaka wana na kose malgré ba immeuble te ya ba moto te ba camion te mais jo muso na lala na linga na lala nzala me na lala nzala te pona nini mais muso na koloba ke o na bénéficie ki na biloko nyonso ninga na sala mingi ezala relation de donc na bénéficie na balobaka zanga mbongo mezalaka na bato bato ebele balobaka nkela yo olinga plus mbongo kolinga na bato parce que okoya mpe boye nde bamamba lelo ekoma nango osalama boye moninga bengi oyo ede ya pesi omo eloko mwa moke momola nkela ozwi pasi na yo mpena okomolela moninga mpenake no ngana na famille ngana na baleki ngana na boye je ne sais pas wana ezalaki ebandeli na ba Aida baya Fifi Firenze Chiba ba R10 na ye baraju moko tokendaka tournage ya Tracy Mbelenga patron yo il faut donc otikaka biso te tokenda tournage ya patron Tracy Mbelenga na Bandal talaka obima ebanda tango ponga na zaboye na zalogo donc na futela palin pe nana ba petit na zala na bango yondo za bozana ba petit na zana ba petit oyebi ke na souffrir na vie na goluka mbongo malgré à moins équilibre kota na moins équilibre mais to souffrir lelo pe ming ba como lo ba kela na moto kela bo aida como lia makala ana kiss nga mona ngwa aiza saloba tundenga baloba to souffrir na vie to souffrir vraiment na vie okende tournage mo boye ba peso 3000 nga mutu nazalaka mwa boye na banga mo nazwi moto bana banga moyo ti Bandal siko pense a muteme suke il faut loba kaka mais lelo quand même changement ekota lango so pe tournage boye quand même quelque chose m'aura bien posongi nango palais ya malgré ata ya mingi te mais mwa muke wana ezosunga mosusu ata mpona lobi te me mpona lelo mondunda ya mwa petit mwa ya lambela biso mondunda mwa nini boye donc eleki wo. Voilà, quel est un depuis au côté de la Katia monde de théâtre parce que j'ai déjà tant et bello zalelo artistes comédiens aux appels qu'on évolue aux tourner par-ci par-là na ba différentes chaînes YouTube na ba différentes aussi groupes patba bengaka plus na banzunzing évolution ya théâtre ozomona ondenge théâtre za ko évoluer ou théâtre ezo dinda ce que ba rancune en même temps ba ko fingana ba kisongi motema mabe est-ce que c'est ça qui fait que le théâtre évolue ou bien je ne sais pas. Amoni nakoloba ke ezaka boye donc ezosala lokola baloba nini équilibre donc équilibre côté mosusu ezokita mais côté mosusu yesa nde tikomata lelo moni na biso et comme mingi pe mutema mabe comme presque mingi makasi ezalanga nde na zabonga
au moins yo pena bo o tselanga pena mutiama mabe po amona kenkela lobi ala tikete ya danger ya trésor mbambi ya dalage lobi ya zola ketchne ya ngoto talango ko jospiro ramtazo betel zola ketchne ya danger oh lobi ya moi kete ya trésor mbambi na dalage atindi lobi ya moi kete ya venanga Eric Mabungu lobi ya venanga ya Lembintika lobi ya merci Flora wakomona merci Flora lobi ya mama ni Marie lobi ya elamba ya mama ni na Dallas malgré tout j'en a biso ba million te mais moi likunya pendezali tama moni peut-être lacha mo propre ankela Alexani mona ndetinga pena bakoselanga makambo pe papa leader na video pas ba collègue na yo ya groupe ou bien ba to libanda bande ko kaka moyena lobezate te même likamo bakosela za lani wana za ante biso nyose za olubana TVT po ayebige vide loin alinga nkela makasi ifona nyata mwanini ngabe songa mbele banyata likofi tepe ngabe na nyati likofi le monde comment ndene o tourner pas de konanga sorbo na tourna pas président nani président mayonnaise na tourna pas papa Mukwata na tourna pas Tonso bamiso amona azo tourner pas Tonso a tourner nini boy allez kabisa na vitesse ya photo dimne akoya peut-être pas nani Tonso anyati talankela ana koma lulu akoma don fier akoma boy akokende peut-être pas papa Mukwata talankela akokende boy ekoma ga bon donc mutema mabe donc to lingite muninga avancer so comme artiste mo linga mata artiste na koma fier benga choisi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Zambela lola apambola bino nyonso na lingi kaka na informer bino que le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na inspiration à Saint-Esprit Zambe atalisi biso que esengeli bana na bazala bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle naeko présenter bino votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino Makambo na Boyokate Obomonate 100% qui bonzambe kati na nkolo Yesu Kristo ya Nazareth. Na kati Ézéchiel TV donc bana kola semlo ba direct ba no salama chaque mercredi na ba kilti na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 10h pour la biso en direct sur Ézéchiel TV. Ba kilti na biso sur la semaine mercredi, vendredi à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ézéchiel TV. Dans le 22h juste, heure de Kinshasa, sur Ézéchiel TV. Nous allons du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner, la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ézéchiel TV. Obeti Ézéchiel TV aux s'abonner. Parce que Nzambe o asalaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et puis ça va avec précision. Landa direct à 22h juste aux prophéties. Kolo Yesu Masia apambola bino au nom de Jésus-Christ. Producteur to ba fan ba tu na passé ya artiste boy mokolo chantanga tari de ba commenter ba luka nani tanga obenga mutu oya azali mo
Kobe en tout cas comme fier donc roya na yete yo zela kaka o mona mais abengi na yete o ayete lo biga zana batante il faut au moins peut-être non kota internet ou soit na WhatsApp soit na Facebook o kela yo ngana na bafan basenga kio na chaîne nga poya donc osali minene ke wana makambe belebele ngai panano o tapa mutu te e komira boye donc mutema mabebe na vis-à-vis. Voilà, Nkele Ngani étant qu'un artiste comédien, est-ce que occupé par rimer les autres tambours, pas ba grande sœur nayo, ba mère nayo pe, ya ba comédienne, ba oyora narate, Irsil Pechanga et Sila Bekam. Oyoka ki yango to na internet omoni yango to po yoki yango déjà lisolo. Na lobia. Ya lo wana kata ndako. To bi ma rapport moko. To lala na yo chambre moko. Atake po eska mi bale mi sato bazali mama matata ezanga kate. Mais Sir Irsil Pechanga azana groupe Simba. Mwana président Caleb. Elombe. Elombe. Nani Sir nani Sila. Sila. Mwana ya président Elombe groupe Simba. Pe batuna rappel, wa répète sope biloko baliaka ga nini moko. Yo muto ya groupe exemple nkela yanga muto ya tout vende dana le kana TV nini soit peut-être moi débat mo le ga na ngoga ante bango na bango ngana ju na memi wana za don eza na goloba ke wana za mo ba débat mo eza ya yanda ko kaka eza te ke o muto nyonso ke o ba yo kana te pona ngana monike eza makamba ya ndako batu balanda ngote loba peut-être o celle-ci là ou bien nani na golo banani exemple nani soit celle-ci là soit na artiste moi libanda bayoka na te wana ndena ngana loba ngande tinga onkela yanga ni na artiste moi tout vient de dire baloba na te wana eza lokota po toza groupe moko nini moko donc eza possible po na répétition avant na kutu na scène na répétition ba olekisa bino boko jouer mais ngabunde tinga na zakana no linga ngoti po no ko zope suspense ezaka baba humeur baba besi ya YouTube kaka nde bazosala mana ndimite. Voilà, Nkele Yangani na habité ngapelo na rana poso yeba bande ko pe ba otala biso ba rana poso yeba s'il vous plaît songa biso vraiment wala rana jin kana wita ko lobana zana ajinost non pesa biso na age na yo Nkele Yangani na ajinost weza don yelo wa mwana longole bilamba otie na bassin otuna ye bébé oza moi si toi moi mobile. Non, voilà tu comprends yo siko genre no yeba en fait yango te poser question pour to yeba non mitikolo ya yangani Nkela black is beautiful na mitikolo agnios ogochanga don nazali et comme il peut déjà dans la bout tournage aux on na parler bambila pe batler mso ba bloquer pe moi na erreur mais bité si arrivé là non te ponga nana atana zongi butu lobande bayanke bayebi anke la mona vie de loin ponga auta tournage na zonga ndako ba 1 heure bakalanga ba 0 heure kota matete pona matapale na ju bango na pesu bango ouais ba 2017 hein na pesa bango 3000 francs balobi Kenya 3000 fois mon artiste ya vie de loin yo pesa biso 3000 le faut pesa biso $50 ngamo ko na poche na zagi shoki na ba
ba $10 $50 na ozula ngo wapi mosusu aya abetanga mbata bodon chance ke la yeba moi ko bare moi likofi na bare yango na kimi ndeko mosusu alobi yo yebi ete malgré to mbouye ye mais ko beta ye bongo te o abimisa na yebisi bango ngai na fani na kisensu mais kisensu nga afandi na kinchokimona donc musika dona pembeni ga donc côté ya munga fula ba Congo ona musika yesenga dona luka na zo moto ti kuna na nyatili shuma koloti ko kita kuna don esenga don mbona ngana zana ngoka yango palebi sava orokene na yo me otikela biso telefone namone ke nana shwate don baya ba mila masanga banini ba jamba wana makasi na ba boya kubenda wana don namone ke sona na force ba robo mangape a po ya baza kintsako ya kintsako matete wana soki ke batiki yo seko sololi bien to nzambe alingi yo kaka moyo nazwa telefone alobi bopesanga ta sim kinya zwi bango telefone apesi bango bezwi mpe 3000 wana na bandi koya na ye na yo wana na ye okutana père mon boye azala kote biso tozala liboso kisensu kote ya deta kota mort kota na ye na kar azomata na bengi père wana akotisinga ayo kotika nga mwa liboso apres wana na beta makolo nakomaki atika nga wana 0 heure na beta makolo na mbula ya na nyoka mie. Et pourquoi olala ite place yo kendaki yo moyebi ke côté yo zageza musika ba danger zali yo préférait kozonga pourquoi? Donc nga vraiment mingi na mesana mingi kolala pa bato te donc na olala mal à l'aise donc esanga na kine tanga na komi na nini kuna mbula bandi ko beta po comme si na zana na téléphone te na bandi ko ya beta makolo ti na koma banda ko ba 0 heure quel ba 1 heure nandam to ke déjà na beti koko bo ba fongole bango mo bakamu oyena nani ngamoko akotina nanda nkele ngani oza na famille na bino je ne sais pas bobotami combien et puis yoza 4 des garçons et des filles yoza mona liboso ya mibale ya misa to pezali yoza liboso nga mona liboso donc na 4 ans mankele ngani mona liboso dans mutu ya train. Papa za vivant, maman za vivant. Papa za vivant, maman za vivante. Maman de mutaza vivante. Papa Koufa, paix à son âme. Voilà, donc 2003, kala vraiment. Voilà, ngani s'il faut lilo. Gouvernement congolais et Tchabino m'a beaucoup soutenir Bino, étant qu'un artiste et comédien. Yoko senga na bango nini. Noko senga pa na bango donc ba soutenir biso na boulot na biso tozala ndenge baba joueur bazala nde bazala donc ba joueur bazala tozala nde tozala ndenge mona ba enseignant quoi po biso pe toteyaka yo nde bato baninga bazwa ba carte assurance maladie pa mama Denise yo zwa te nga nazwa nanga te omoni monda oyo soki ezake likambo ya mbongo te wana bakobenga bato nyonso bamessage banini mais soki eza likambo ya mbongo baponaka batete baponi batete bake eza makambo ya mama Olive tanga bakobengisa ba artiste
oyebi soki nga nakendaki nga kati wana ezaka mpona motu teti bemission kaka kolobela mpo nga nde naza boye na baartiste oyo basala campagne ya président ancien président papa na biso Joseph Kabila nga mpe naza na kati nga mpe nabetama na matete nabetama mpe ti na banga monga mais na bénéficia nango te nga na bénéficie nde babengisa baartiste bakende kozwa bacamion bambongo nga zwa donc nga naza lokwa étiquette mobo donc naza lokwa nakoloba nini mbwa akekanga mboloko akangi nyama na zamba ye na nyama balambi nyama wana mbwa azotala na ye ata mokopo wabwakile ye moko eza na pasi mwa kobeta nga soko okoti na YouTube oyo bafilme ya mama njo mama oyo ya Sisabidimbu nga najua na mboka pena najua mwana mama Mbalosombo o nzembu ya papa na biso Joseph Kabila na 2011 oyo baartiste comédien nga nayemba penza nayemba nga na bénéficia nango te amwa kolia na yo kolia na 2019 ta mama Olivia bengisa baartiste amoneke toto kolobaloba na ndenge mpe tosolana ndeko na nga Aria Show bambote vraiment na Belgique wana nde peut-être nde namonaki peut-être ye ni moto akotisaka banini mais na ndenge baartiste mosusu nde bakendaka mpa mama Olive baliaka banini elingi ezala mpe nga nkombo na nga mpe esengaki pene ezala mpe na kati me na bénéficia nango eloko te ata nde baokendaka mikolo boye balingi basoutenir nga. Est-ce que ce contacte déjà Belleville parce qu'on dirait Belleville mutasala la liste en haut ya bato kinga kati yo sur poussa na pembe na ye ça na Belleville azana ina problème te problème de wezala na parti ya ba ndiko na biso kaka ya na nini te ponga ndina zaboye ebele pe baliaka baba kampa baliaka mbongo ya mama Olive basa campagne te babundela babunda na campagne te babunda makambo ya nini te menga pena na betama oyo ke yemba Kabila papa Kabila ba yo zanan po yemba pe uzaga via makolo uzabe na kana kisenso na nyata mafimbo na matete wana bénéfice na eloko te jour mosusu nayebaka ngo tokendaka émission na RTNC anga dimi quoi tokeboye tosala émission après mama njo mama nayebaka oh mwana ana wana sera na Kirikou wana naza pa ya musée mwana ana nde tokabola ni nazwaka mpe biloko na ye bamikolo bazalaki wana bamoni mama azwaka toyoka après l'idée moko balobi ya peti nanga bamela yo mbongo mais sika wana pena miso ezalaka flou sikoyo kela yangani tombe déjà okende na suka émission na biso à la recherche des artistes kombo wana kela yangani déjà propre prénom na yo ezalaka nani ouais prénom na ngai ezala Shadrack mais kombo na ngai ya mukanda ezalaka Chanda Mbote Sunda donc Chanda wana kombo ya kamadi ya papa biso moto apesanga comme si bazalaka ba commerçant ene moto apesanga Chanda kela wana sikoyo uta
nkela wana ewutaka na monde ya théâtre ezali pièce oyo nawuta koloba ya complexe na banda kokota na bacercle wana vie de loin azalaki maçonnerie soko oyo osasa mosala boya meli soko oyo osenga o eloko na nga nano esili osisi yango te o ngai yokaki accident mongo esalami na coin ya Victoire avenue Victoire avenue Kasavo bo accident mongo esalamaki nakanisa pe yo pe okufaki na kati epesi o méchant ntango epesi o méchant esengeka azongisa o mbongo ntango alobaki mbongo eza te ka bankela bacercle moto eza awa ntango olobaki obaka cercle nga deya naza deya na kati nalala deya pongi ezala bamwa baje ntango omemi nga na ndeti peut-être na ndako ntango okitisanga bona bandi kolela kolela wana ntango olela na bimeli yo fongola ntango ofongola na bimeli yo na jus mbongo na jus cercle wana na zongi nango ti na nini sika tobanda osabola. Voilà, Nkela Yangani, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un message moko ya roloba na ba fanatique no surtout Nkela Yangani bato tu balingara yo bato tu basepelaka na Nkela Yangani. Tu as un message à dire pour la bande ko na tu bazuli bakor landa yo lelo na Elengi ya Congo Télévision. Ya message ezaka ke Nkela Yangani aza ya bino ngande na zabo bato bakosunga nga eza kaka bandeko na biso bakongolais yanga mpo nga monaki eza Congo Brazzaville ezala Kinshasa ezala pe Angola tozaka bato moko donc oyo nyonso asepela na Nkela asutena Nkela Yangani ata na mbongo te ata na conseil soko nalobaki mabe Nkela place olobaki mabe mbala nsima ifo oloba bonkela ndeti basere na biso mama Aimé ya mama na Eliana Jérémie ya papa pinde apesa nga ba conseil ndeti ba mama Kawane Mas nde bapesa nga conseil ndenge ba mama Melanie Nganga ba mama Gichi Bola ba conseil akanga ma conseil pele kaka nyonso ndenge ndeko na ngai Charlène Jada Jadi donc nde apesaka nga pe conseil nde bavena nga ba ego balorse ya mama Rosé donc nde bakonseyaka nga bapapa Alain Bintika bavena nga dadi yana mono monso donc nde bakonseyaka nga oyo nyonso mpo conseil ezaka kosoutenir Nkela ezaka mpo na mbongo te eza conseil ezaka nde nauti kobimisa nzembo na nga fongola nzela eza mpe na chaîne na ngai ya YouTube bandeko tu balingaka Nkela Yangani bakotakota basabone mpe bapartage nzembo esanga vraiment plaisir. Bon numéro de téléphone pour na bandeko tu bazana posa contacter Nkela Yangani oyo nyonso aza posa peut-être kobenga ngai ezaka toujours plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana vraiment okozwa Nkela ezala na bachaîne bandeko mosusu balukaka Nkela Yangani na jouer soko po mingi ekoma likambo ya gut so ezaka bango ifoka bango wana tabake babengisi ndeko oyo akoya te po atuna epake ngani po lelo monde ya ar na biso ekoma mingi trop esprit ya ngande fina motema ya motema mabe ya ba rigueur comment mi rigueur mais so net c'est sûr tobisko ke o lancer message na bande kono artiste comédien wana o bana mo esprit wana o fina wana mo rigueur wana o yebisa bango nde bazala kaka bazala eza vraiment mabete balobaka
tala tala niveau ya mai ya badi tala pe qualité ya badi otana mai elobi ebele. Voilà un keleng analobi tala niveau ya mai ya fufu otala pe niveau ya badi ochana mai. Donc voilà, un grand merci à vous Mami Salukasi, un grand merci vraiment pour beaucoup de conseils Mami Salukasi, un grand merci, pourquoi pas de remercier aussi mon papa d'amour, c'est Fondé Kabea de Switzerland. Un grand merci aussi à vous mon vieux King Forêt Mani Massala, les grands jonctionnaires de Paris. Un grand merci à vous la personne qui est derrière la caméra, lui c'est Jospi Diong, le seigneur des images. Un grand merci à vous Tracy Melenga Pro Image, le patron de cette chaîne Elengi à Congo Télévision avec sa femme et maman Glody Diasuka. Un grand merci encore une fois de plus à vous, 100% Cano phrases correctes. Autrement dit, SN de Jésus, Sandra Moulou de Jésus, la femme selon le cœur de Vini Mbouya. Donc voilà, que les bons dieux te protègent encore une fois de plus là où vous êtes, parce que c'est grâce à vous aussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de persévérer avec cette émission à la recherche des artistes. Quel est Angani? Quant à moi, tu comme Déjà Souka. Quant à moi, tu comme déjà Souka. On a habité moi 3 personnes, 4 personnes à bas dédicace. Bambote nanga vraiment mingi na pesa na bafan tu balingaka nkela yangani. Bambote nanga na pesa na pera lomiga peintre na Londres. Bambote nanga na pesa pa Shadrach Mundanda mpangi na mona mos. Bambote nanga vraiment na mona de Papa Luzambala na Espagne. Papa Luzambala bambote belé. Bambote nanga na Charlène Chada Njadi bambote belé. Bambote nanga vraiment na Maman Animas donc Maman Karo Animas bambote nanga na Mama Gichi Bola Papa Awilo Longomba na pese Maman Paradien Laquin bambote nanga na Maman Kitoko Équateur babwana ba mère nanga ba yakala pena bandoso kela bambote nanga Maman Mimi ya Maman Roger Bila mutema Maman Roger Bila vraiment bambote nanga na Tracy Mbelenga mutena bisa kala yatongo na mutema mwasi na ye mama Glody Diasuka ya bambote belena bana to bambote na bango vraiment bambote na ngana ko pesa vraiment na Maman Paradin Laquin baza vraiment ebele mais bavena ngai goba lors oyo kanali susute ba ser nanga nyonso balingaka nkela yangani bandeko tu donc nkela yanga naza malgré moi batant mais siko deya tozongi deya normal na boulot. Voilà, merci Nabandeko tout. Bon vendredi on va parler voilà scotché puis branché pour nous relancer l'émission. Maman Odette Maman Odette Omiko, donc Maman Odette Omiko, bambote famille belé. Maman Chantal Monica. À Kata France, vraiment maman nanga moi soutenir là. Bambote nanga vraiment na bosanité. Maman Germaine. Que le big son antikio donc le big télévision d'arrêtant son antikio kendeka. Maman Albertine Kalambote. Maman Germaine Kamadia Maman Albertine Kalambote, Maman Nadège Yalf, Solange Yalf, Maman paye en Kela Yangani. Donc Kela Yangani Yalf, donc Kela Yangani. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Yes.
C'est bon. C'est bon. Bien. Si on a dit parole, les ailes sous na bossani. Ah non, problème. Si on a bossani, le bac est yo mon corps bossani. Na caméraman, vraiment pas motivant. Voilà. Merci Nabino Tibozuli Bakwa pour l'émission à la recherche des artistes. Aux qui vont présenté par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié les Karnaïm Sarbino Capelmo Mister Tokos Petit mais Coston Netskar na film à Kuntakite. Donc voilà, un grand merci Nabino Tibo Pesabiso confiance na chaîne Oyolengi à Congo Télévision. Vous s'abonner massivement. Vous allez vraiment de citer parce qu'ici il y a que du nouveau. Des beaux remarqué. Bamarambo Kendela Randengen Zambé Azo Batelaka. Donc Yom Tozana Posa Tosé la promotion. Olingi to couvrir événement mariage, matanga na yo anniversaire, conférence. Kobuka na te contacter biso ba numéros affichés na la télévision. Benga biso to so la correct. Pas de conditions, pas de choses graves. Tu discuter à l'aise, tu sur le terrain. Tu sais la yo musala ndenge et sengeli bandeko. Tout besoin na posa repé sa biso ba conseil, ba suggestion, ba remarque. On est là, on est ouvert. Bo benga biso bo contacter to sur la pena ndenge mamanwe zalara. Et au sala bio moniko zapena artiste Morozana Posato Yambela yo qui n'a pas quitté dans l'émission à la recherche des artistes. N'hésitez pas de nous contacter tout ça les fortes monaye. Facebook Nangaisa Vini Mbouya yom tozana Posato sur la Facebook. Na tuna ki yonke là, na tuna ki yo est-ce que c'est bon? Website ngani? C'est bon. Na lobi monde zalake na kale zalake monke là. Abimé moi na coin. Moi si que banini mais na lingango lisute komi trop monotonie ofana na kwambo omona ga ba jouer bana te moi père mombo yaga so tika so to faninga na yobo omo go yaga boy jouer o semina mwane o semina mwana bo mutime kumusuka ngafo yango mingi na inviter vraiment ko fana na ba terrasse. Le voir moi mouké boîte mais pena boîte bambila boyo ça contrôle bon on a mouké na boîte kota wolingo kota boy ma moi mouké il faut za la libanda ya pena na momi na yo penda boy yo liboza momi te siko comme na momi de te roya na muyibi mo boy pona na balite omoga momi akoti mo yo bazongi ana komi na age asa mwana mouké o me mama mouké mutemi suki omo mutema ngaju mususu na kena na pharmacie na ke somba capote osomba nini capote na koti na somba mama capote za ono ya âge na yo ici là qui déjà ya âge na yo est-ce que yebi âge na oh non to tikela bana mikete bima. Mais oyango komini je musus omande tingane na zabo na linga olata lisubila mbaba mikete eza keche yaki mulai yaki 40 na lesango e komi 36 ngeza ba omo de papa pantolo omo na kesa bilamba za mikolo pona nini ola te lamba mon boy to pantalon mon boy o kolega boy mama tele lamba na ngai tele lamba na ndengeni mama regarde yo na komi komona ke kotambola boy okotambola pe boy mwana musu aya ko mesure mole ingale kiena mulai c'est comme kila na ninga foto to sisi na biso question ga yoyeba est-ce que sur tomba pe déjà mourir ya mwana monsi morbo siko naza mutu te na poser la question te ke mutu nyonso waza mwa mobile waza pede ata pede nkutu ekutanaka parce que autant tomba mourir au sentir que non tu as dit l'amour aux amana bolingo pona fiona botai courage yo mona po epse que non ndinga mana da boye na tombe pena mourir na yo pourquoi pas réponse na ye ala d'accord mondeti na mokile zala dede Simba pété. Mais oya yo ano santa ki ona non ngana poser question ya oya yo ano santa ki ona ça a été ezalaki d'accord. Oui. Ezalaki d'accord. Muso donc
presque ebele ezalaka d'accord peut-être pour la TV ou bien wana kala ezalaki ya mwasi yo mo oyebi kikala lelo te kala omo otutani boye atali yo kaka bwaki soki kana motolo omo asala atali yo ka boye sans effet mais lelo vraiment kela yangani peut-être mpe nakolinga na ngai ye mais ama oteste ye obenge mwasi pusana aye mpe masolo mpe carré. Voilà, on a 18 ans, 19 ans, 16 ans, je ne sais pas, 22 ans, 23 ans. Pona bateau yo lingara on a dit baba na ba ajuana ou bien nyonso sauf oaza mama nanga sauf oaza mama nanga. Voilà Nkela Yangani, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Togo on a au téléma, je suis là avec Nkela Yangani. Donc is beautiful artiste à Congo quoi. Yeah. Donc voilà, un grand merci na bande retour au Bozu Venata Rolanda Bisso. Voilà, comme vous êtes en train de remarquer que je suis avec Nkela Yangani qui était mon invité du jour. On a eu quand même le temps de bien parler avec lui et parce que je vous avais promis ici dans cette émission, il n'y a que du surprise et des innovations. Un grand merci à vous Tracy Mbelenga Pro et merci aussi à Tracy Mbelenga bando la kakinga. Voilà, o lobelaye Nkela Yangani. Il faut qu'on pese mbala moko. Bando lobaki. Lele komi lobi. Lobi komi lobi kuna. Mate zate donc nini code zate donc na roloba. Mais yope balobi yope balobi ke outi oza na studio soki obwaki mutu soki muta kabeli yo mbala moko obwaki soki mbala mi bala kabeli yo te Nkela olongoli libanga. Est-ce que ça se passe comme ça? Jamais sur hôtel po banja munanga nyoso nane pimite po na minito na bwaki na fongola nzela. Oyoga ge nzambe asunga Nkela baninga nanga oyo tobota makina bango bakola baninga nanga oyo totanga kina bango bazwa misala kaka ngayo nazonga kaka lokola mwana muke kaka ngayo na welela biloko na bana mike zambe. Voilà Nkela Yangani, merci. Voilà, on est là. Na comédie andeti na ba 5 titres. Na ya liboso na ba titres nyonso na marché single na ngami psychologue de esi bimi. Nyonso za poso yoka Nkela Yangani ayembi. Akota kana Nkela Yangani TV okoto s'abonner otali nzembo partager nzembo. Voilà, merci. On me donne un poste sur la biso bien privé. Numéro est en bien appelé ça concert au la biso bien Facebook Vinimbuya. Trouver ta peine à masolo. Donc quand moi je vous dis merci, tout le monde en a. Tout le monde en a. Bye bye. Goodbye. Mais kala te pe na osala lubu na osala lubu moko na kolambela bino biloko moko na koloba ngote po soit soki baba dinga oyo baza ba artiste ba olamba ngopamba. Voilà, bientôt on se retrouve avec Nkela Yangani na elubu. Peut-être ba kozela o mikungu mindindi desi tobeta biloko mususu e batama oyo ngona muno. Voilà, je dépose ça ici. Mais au moins c'est wanda na Nkela Yangani toke na biso. Goodbye. Oula,